mais vraiment dans les statuts normal. Parmi tous les musiciens originaires nés, grandis à Bandal, il n'y en a pas. Ce sont des musiciens. Si, ce sont des venants qui habitent Bandal. Mais quelqu'un qui dit que non, il est parisien de naissance, hein, telle adresse, qui donne son adresse. Tout ce monde, même les Ouer, même les Blaise, même Fali, tout ce monde, même Redi, ce sont des venants de Bandal. Vraiment, la Bandal, c'est Léo, Fali, Jibaya Roya, Ferrawita, Babo, Manaya, donc, même Souvé, na Yangiama. Comprendre? Non. Moi, la Bandal, ceux qui sont lobby, la génération est Wingé. Tous en na Blaise, Boula. Il y a ça, moi, la Bandal. Vous comprenez? Le reste est là. T. Oui, raté, mais nanité, JBT. Bonsoir, abonnés à la personnalité TV ici que Zomi Wino et za humble servante Samino Dolia Kambi. Car on a Samino que TV za non radio TV za bilili polémique ils ont régné na ba musicien na biso soto yebi ya ko sambe zate hein bozo luka nani yango za vraiment na Bandal yango Dolia Kambi le loi kitaki yo moko sur le terrain na kata Bandal c'est Paris ne bozo mona nga déjà na za coin avenue di Bambo Mesika Wenge 4x4 Banda babi a ande masole Banda boza toujours connecté na ko zabino ba vie ya bana Bandal bango ba obimisa vraiment na Bandal na za commentaire ça la mingi ezate Mama Doris les la personnalité fou mona gaz bambote be place oza ambisi bazabaka na moté maman général John Kimbabu Gimvo ma diva Westwood moi sambongo maboko bank na kata London City bino mobolanda ba vie ya bana Bandal sur nanya za vrai moi na Bandal on a venu ba foisenda ba bitozo luka nani moi na Bandal te na musicien tokutana papa bonjour go se présenter pour sa vie non sur nani moi na Bandal nani za moi na Bandal. Moi je m'appelle Papa Bernard, j'habite à côté de métro. On partage la parcelle entre métro et moi, A et B. Hein? Mais vraiment dans les statuts normal. Parmi tous les musiciens originaires nés, grandis à Bandal, il n'y en a pas. Ce sont des musiciens. Si, ce sont des venants qui habitent Bandal. Mais quelqu'un qui dit que non, il est parisien de naissance. Hein, telle adresse qui donne son adresse. Tout ce monde, même les Ouer, même les Blaise, même Fali, tout ce monde, même Redi, ce sont des venants de Bandal. Oh, papa dit tous les musiciens sont des venants de Bandal. Paris, ici c'est Bandal, c'est Paris. Papa a confirmé. Ce sont Bandal de Mbotama, Kokola, ce sont les bandes Bandal. Mais au Batikali, ils n'ont pas d'adresse, ils ont eu des adresses après. Bandal existait et ils viennent après. Ok, papa, c'est que on a tembesili, bango so baza ba venant. Baza bango ba venant, papa le bi ba musicien so bazo louer la Bandal les arbres. Bon papa apprécie vraiment que boza ba venant. Est-ce que papa osa vendre la preuve que baza ba venant, papa yo sali combien des années en Bandal? En réalité, moi je suis dans des cinquantaines d'âge. Naza déjà dans des cinquantaines d'âge, même si aux en apparence tu ne vois pas, tu vas voir que non, je suis dans des cinquantaines d'âge. Donc je crie que tout le monde, ils ont acheté. Ils viennent du village, les autres viennent du village, et pas Noko, et pas Tata Moissi. Après, il s'est fait Nazamouana Bandal. C'est ça. Ok, merci papa pour la vie. L'adresse, maman, papa, il se figure Nazamouana Bandal. Et mais les restes, Ayaka Patata Moissi, Ayaka Panoko, pour les études, après il s'est fait Moana Bandal. Na musicien son papa bi moi Bandal azate ba on ba bo famille na Bandal ba kolia ça 50 ans na Bandal pour nga nga tembete tembezate bosi ke la ngate pour na osaka musa nga merci papa moi ba mbote soza bato ba landa à l'étranger. Oui, on salue tout le monde vraiment, mais de toute façon na XX tout ce monde au bazana ba parcelle ba résident ba musicien Bandal bazo ça la fierté à Bandal, c'est ça l'honneur ya commune. Hein? Puisque parmi les EO Bazaki Bana Bandal, Basombi ma campagne, comme je suis quelqu'un de ma campagne. Mais il oublie maintenant l'adresse propre là où à Bota, ou à Kolaki, ou à Saliba Fernaye. Ils doivent être reconnaissants. Mais Bazana monument Mokote. Ni Ouer, il n'a même pas fait un monument Moko que Tikali que non rond-point tel pour na sala iloko Moko Saksake, j'étais de Bandal. Que loko Moko Salagna pour na comme Nazabo et na Bandaki na Bandal. Où est le monument? Quelle place?
Mais il y a moi Paris. Paris Bandal Robomissabatu. Merci papa. Merci. Je salue tout le monde. Que le Dieu le bénisse. Merci. Batunyo se besoin de la personnalité TV, Naïm Sabino, Awate Mezarate, a information, ça toujours sur vrai. Débé Zobima, nani mon bandal te. Non, on a vraiment na bandal. On bomoni va de lia kambiaza na kata bandal. Azotamo appelle nzela kute na papa li puta sorbon, yepe mon bandal. Yon tenu to eba papa li puta sorbon. Debe za makasi mbutu koti na mboka makasi nani mwana bandal to nani mwana bandal te ba musicien bazo bunda makasi ko ya komba mwana bandal. Bon, dans le sens qu'il a compris qu'elles sont bien hein. Nani mwana bandal faire le billet mwana bandal c'est le billet mwana bandal fali pour pas billet mwana bandal attends que pe mwana bandal nani ngwaza mwana bandal na bango nyonso. Bon, c'est le scram déjà en écran du bandal. Du cap, presque du cap, à zapper, du cap, Fali à s'en écrandi, bandal, de la forêt, écrandi bandal, si vous voyez, presque, on a tangindé, écrandi bandal, bandal loin. Bon, on comment faire rigolo, on a essayé de faire rigolo à Zamutaya, na bandal, tous les années. Non, les pâtres, on a PCB Mbote, les pâtres, à ça, on a écrandi bandal. Les potes ont écrit bandal te mais ayakape ayape bandal ayape bandal mo kala mazande écrit bandal te azande écrit bandal te c'est ça quoi ils ont dit ma bête ils ont dit en réalité tout parler sur bandal quoi c'est ça. OK viens nga Carlos ila ba bi kuna na ngola moni mo na bandal yo toza mabele na bandal oki ba obayaki siko na obaya pas ka faire ka monda ya to ba musuba ya baza. Presque tous les musiciens, presque tous les comédiens, presque préfèrent Bandal parce que Bandal les a le étoile et la lumière. Bandal les a le coup moi, pinch mo piston pour moutoua bima. Bandal les a vina vitesse par rapport à Makamboua. C'est ça parce que Bandal les a commis oyo. Et puis ça en a ouverture, ils ont la facilité dans la circulation à parcours, il y a la facilité à vitesse à Makambo sur ça là, il y a la facilité à ça dit à qui bonne manière, aux la bonne manière, où y ba n'engeni à fonctionner quoi. Bandal les a autant on a tout besoin d'éducation comme tout temps. Et là n'est pas comme ça bandal te ils ont ça complexité. Il y a un moni donc bandal c'est Paris enfin d'abord quoi c'est ça. Bandal c'est Paris. Il faut préciser ça bien ba trouver là Alfred Moyimbo. Alfred Moyimbo donc ba yebi ba idéologie bandal c'est Paris na pesembo teskani. OK bana bandala soto qui babi c'est le scram azamo ya bandala solo to qui fali pour pa babi ne grandi pe kana bandal babi muto aya na bandal les ande faire gola aya abota minya bandal te aya nde koya biso to ninga biso ka vérité to ça biso te que pour contre kingani babi TV za no bilili TV za radio te to aka toujours à la source on to kitina bandal to ba nani aza vraiment la bandal papa li puta pesi avine to ko pe ba vie ya batu mususu ya bandal papa li puta c'est bon to komi da ko kabwana yo moi bambote na bato baladio. Ouais, na pesi mbote na ngai na tout le monde bana nyoso ya bandalo bazana poto sapologie sapologie na pesi mbote na ngai na Norbert Misaka Papi Misaka Potre Misaka Chéri Motema Mabeya na pesi mbote na batutu Cédric Kande Selo Kabasele Laskoni Mbunsa tout le monde bana bandal bazana bana bandal te babi dédicace qui pas communauté on les abongo dédicace équipe communauté mais to ça émission ba nani moi la bandal déjà biso ba bandal dédicace équipe dans communauté. Ouais moi numéro na ba téléphone ça bien bato balinga papa les puta 89 66 75 222. Toza toujours na bandal tozo zamino ba vie ya bana bandal bangonde ba ebi ba musicien biso ba ebi fali poupa ba ebi faire gola Jésine Nuance ba ebi papa na biso we ranson Giama Makanda ba ebi JB Piana ba ebi c'est le scram ba ebi JDT to ko linga to eba nani yango na ba kombo nyonso na tangi nani yango aza mwana ya bandal aza vrai mwana bandal. Bonjour papa, c'est présenté à bato so bana. On est alingai Daniel mwana bandal selon ane na ebi na ka samuka yete fali amana bandal confirmer biso na te ko yoka sango tozo ni to ba nani aza vraiment na bandal fali poupa de Capoué à merveille. OK fali poupa di Cap la merveille inde mo la bandal selon de kona biso selon de makambo ta les a fali. OK merci papa. Merci.
babonné sur personnalité TV quand on est sabino la personnalité TV jamais borata news non sur bokolandango à temps réel bomoninga na katia bandal c'est Paris bandal c'est Paris quand bozo mona ngana pembenya ndeko nango mo la bandal à tongo. OK, bonjour Baudric, selon yo Ferré c'est Léo Jibem Piana Weranson nanya za vrai moi na bandal. Bonjour nan mote bon vraiment la bandal ça c'est Léo Fali Jibaya Roya faire à 8 babo manaya ya donc même souvé na yangiama comprendre mais tu sais mon abiso mon but est sur tolo c'est du cap parce la fierté na biso et le retour à bandal ne liboso en avant wenge bana bandal mais passer la biso ndenge fallait ça la rater fallait que na biso ba aider vieux beaucoup les pauvres personnes papa à ça na matonge yango fallait ça la. Bref que moi na bandal bazaka mi balé c'est le scram na Fali pour pas du cap la merveille. Yangia mazangité jibenda yiki roya papa chéri. Yangia mapena kati azali. Ouais. Ouais ranson ngama makanda et puis moi na bandal. OK. Et donc on y est sur ça pour bino bana bandal bo fan na bandal donc on y est confirmé que banani baza bana bandal pour bo ebi ba place ban natif non tu es ban natif. Na sens wana. Botami awa bakoli awa ne bana bandal ba o so yaki oya wa mona bandal te o koko so inani esina lobit ba palestinien pe ba ali ba palestinien mais ba yaki goya ne tingana nga 100% ne grandi donc congé kaka moi Libreville moi nina ba parents ba tindo des vacances. On a que Kalouka pas Coco. Nandé. Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris. Vas-y. Moi, mbote ba vieux non sa bandal na ba grande sœur non sa bandal bon dans la personnalité. Famille bandal mobimba ba belé dans sauter liste total na tongote. Comprendre? C'est pe limbo te la famille ma viera vas-y soke Shunga ya zali vas-y donc tokos quoi toi ensemble. OK, tokos batangi biso 3 noms ya ba vrai bana bandal boki ndeko na biso atangi Weranson ngama makanda Weranson atangi Seleo pe Fali pour pas du cap la merveille ba biso tozo ka vie ya bana bandal. Donc toujours kaka ba vie ya bana bandal toujours na bandal c'est Paris. Ba mo ba pe sa combo ya musicien za vraiment na bandal entre Ferré et Fali c'est le scram vient na biso ngama Weranson vient na biso Jibem Piana nanyango vraiment aza vraiment na ya bandal. Bonjour, non, papa s'est présenté. Ouais, bonjour. On m'appelle Eric Nufunga. Bon, parmi les missions Tangi surtout, le vraiment la bandade des natifs, c'est le Scram. Non, c'est le Scram. Il est né ici à Bandal. Bon, Bawera, ça va faire ça Bandal Baya. J'ai même pas nappé Aya. Hein? Non, faire mon bandalité. Faire ngiri. Faire nda yande na wenge. Faire ngiri aya wenge. Jibem Piana, Aouta Gombe, après Bandal. Il vient de la forêt, Aouta Kikwiti, après Bandal. Mais il y a un basage. C'est le haut scram de vraiment beau tami. Natif de Bandal et c'est le haut. Fali pour papa ya. Mais il y a un basage. Merci pour la vie. Bana bandal place aux avant to kuta vraiment na les beaux leaders moi bandal morota ko bossa na ye to ko zoapé à vie à les beaux leaders ya bana bandal parce que ya botami na bandal a koli na bandal wenge BCBG 4x4 eza ya beta déjà a lever les rideaux na kata wenge a koyebisa biso nani nde vraiment na bandal ba bi vérité za bokabwanité bana poto tozo poussa na kaka peme le beau ya biso star. Bonjour papa. Bonjour. OK papa, pèse la biso vraiment yo au botami na bandal au koli na bandal. Ah oui, mais na pèse ndeti ndeni. Na pèse la siokla wengi ba o baza o ba. Nanya za vraiment na bandal. Polémique ezake nanya za vraiment na bandal. Bandal par rapport à nani. Par rapport à Ferré, Weranson ngama makanda, Fali Poupa, c'est le scram JDT basé belé moyen bazata ba ba mi beta tolo ke bazaba na bandal. Premièrement dans le bandal nous dans di babo ma avenir salama wenge musique bima awa. On va wenge bima awa ndeti biso respect no pa vieux ba wera jibe baba vieux
la vérité, c'est vérité, vérité, mais abisso vérité comment bokabwani. Respect n'a pas vieux parce que rapport ni au beau pour la faire na wera parce que faire na za muta zoye na wenge trop c'est wera muta pese gaz na wenge c'est wera faire azamona ngingi aya uluka musala na bandal faire bazoye biso yo beta na lever rideau na salongo a routine na rumba de chaîne nde bazoye faire na salongo wa biso muta témoana si ba zoye kaluji ba bomana na wera nde puissance sera sous nina kaluji ba che avance kaluji nde ba che sko faire ça intérim kaluji on comprend mais faire le soki au lobela mabe avec na wera il m'a bête toujours ba lisolo ndeke nanya za vraiment na banda to ki déjà que faire gola de alongo na lista ba na vrai ba vrai ba na banda te faire za mona ngiri aki ko na explique bien ça ko luka musala na bandal ezaka wenge betaka na salon na kermesse rumba de jeunes pe robeta enlever rideau tellement rumba de jeunes faire ndenga yemba bien faire besoin na salongo rumba de jeunes atewe habiter a petona ça va to zoye ndomo ba salaka rumba de jeunes so beta ba sala sa tester na salongo école salongo oyo bazoa wera wana we faire wana on a eu vraiment jeune leader nanya ngwaza vraiment na bandal na ba musicien nyoso yo yebi ba to kuta ba feta biso wera bangwana baba na bandal o to kuta ba sali wenge bangwana parce que wenge eza patrimoine et comme le patrimoine mo boye on comprend et belé bazu ba vina wenge mais biso eto yebi maraba wenge to bi keza ba feta biso jibe ba wera on comprend pour biso na bandal bon ba na bandal mais bon c'est le loko tomboli bandal banani kla wenge jibe wera Adolphe Didier Marcella fondé on comprend bana diba wa bango wenge bimi awa bangwande basala orchestre bon basala na terrasse ba na terrasse bazwa idée qui basala orchestre on comprend bo so poto za da dibamboma parce que wenge c'est une équipe à balle est-ce que wenge c'est équipe à balle mukolo comme wenge comme le vedomi ah c'est vraiment ba bana ba vrai bana bandal bo ki yemo Jean leader apeseli ba kombo ah boy yango etali véritable bokabwanité vous faire bazoye na salon faire za mona ngiri ba abeno beta rumba les jeunes na bukaka pas nani président apokade on a denzu fondé nani océan ah balandi no sa personnalité TV tozo continuer car rezoya bino ba vie ya bana bandal po toza toujours na bandal c'est Paris ba mo ba nanyango na ba musicien aza vraiment na bandal bonjour maman nanga ouais bonjour le batinyo surtout botel abiso na chaîne personnalité bato bo reconnaître voix nanga donc c'est gros bébé de la presse mais d'abord au monana na bolana monana affaire ya moi na bandal eza un peu compliqué na sens ni na sens que okoza mutu obotami na hôpital ya Kitambo mais ovanda soit na bandal parce que tout le baoza mwana wa po place au baboti za hôpital tel ko vanda na ti mwana bandal mwana matete mwana lemba ça peut pas faire débat parce que faire ego a été très clair à lobby na mwana bandal a tongo na sens ni na sens que na soma mapangu na bandal na banda carrière na ngai na bandal makamuna ngai nyos na banyango na bandal. Donc c'est normal avec na mwana bandal mais awangani ngiringirité. Vous comprenez awangani ngiringité. Faire gola a vandi na venir kulu na bandal. Atangi na foyer na bandal. Abandi ko sala carrière né na bandal côté ya Chiba Mputouville. Tinel mweza na faire abandi ko répéter wana. Abana ngo kala 4 wenge 4 fakate da wapi na bandal. Do abali makamutu na bandal. Contrairement na fallu que fali ada mwana botami na bandal na sewana. Vous comprenez? Azamona bandal mutawanga ni azate mais le fait ko wanga ya ko wela bandal ngo et comme c'est quoi bandal c'est comme si et comme spécial. Or bandal za ba commune nyonso. Elle quoi ma tete, elle quoi lembe, elle quoi l'anjili et da bongo mais c'est comme ka bandal comme grave ngala le pona ngala globi que na ferry na fali bango ba bana bandal. Donc c'est ça. OK, merci pour la vie na. Ce cas que Zouabino a vie à bana bandal, toujours na bandal. Toi ba nani vraiment na bandal. Likambo moi na bandal les autres panzamboka ah na musicien. To kuta na bata bana bandal ba vrai ba botami ba koni na bandal. Na moi papa Fandi bonjour papa ko se présenter à baton. Bonjour maman na moki likambo tout nanga likambo vrai bana bandal ba musicien. Ba musicien papa faire le bas moi na bandal. Non. Moi la bandal ceux qui to lobby na génération ya wingi. Tozanet na Blaise Boula. Yaza mwana bandal. Vous comprenez? Le reste est là. T. Oui, raté. Nanité JBT. Vous comprenez? Makaba.
Aimé Bouanga. Vous comprendre, bateau n'a expliqué bango ana. C'est le scram Fali pour Scram petit bandal. Voilà petit. Voilà azaba il faut mère na ye abotami wana nde. Fali pe azaba côté na bango ba sekuna mais mon bandal. Bi ke Fali aye aboito zoye. Tete ndai. Mon bandal. Fali za mon bandal. Bandal. Mon bandal. Mon bandal scram fait scram c'est le mon bandal. La génération na bango, la génération Wenge, ils a Blaise Boula. Allez Mankaba, les autres là, bah qui Allez Mankaba na Blaise Boula ne baza bana bandal. Ouais ranson ngia maman na bandal te. J'ai même bien maman bandal. Baegoya. Hein? Baegoya. La génération si que ça a fallu pour pas na c'est le scram. Na scram. Merci papa pour la vie. Basoda. Commentaire à cause les athées bino moko boyo ki bana bandal batangi ba kombo ba musicien oyo baza ba vrai bana bandal naza commentaire à ça te mitune za nango ya ngai ba réponse za nango ya bango wana moni émission ndenge sepelisi vraiment bana bandal nyonso bazolanda la personnalité TV na moni ambisi baza bakana na moni José Marquez na moni Zolozolo CPLS place azakuna bambote belé na moni susu mama Doris Lema la personnalité give vraiment Yaba Diva Wesoud, moi Sambongo, na bo sanité, Zanotine Teka, Balobi Papi Neki, na porte-monnaie de Dieu. Bon s'abonner massivement à la personnalité TV.